Voilà, bonjour, bonsoir, na bato nyonso oyo bapesa biso confiance mpe bakonsideraka biso na se na moi. Mbote na yo mama Karine Lotala patrona, babon dimanche na yo, babon dimanche na Mamaro, babon dimanche na Bia Limanche. On est toujours ensemble ndenge na loba. Oyo atemi liboso na bino babengaki José Yungu l'homme simple. Babon dimanche na bato tout oyo balandaka biso mpe oyo bakolanda video oyo. Bandeko nasepelaka to kosepela soki likambo eza malamu pourquoi pas oloba. Po tozotala ba jeune ebele basi ebele. Basi ebele bameritaka yango te me soki na mokili ozwa mwasi ya malonga, mwasi ya bien, mwasi oyo arespectaka yo, mwasi oyo asalaka yo ozala vraiment il faut kokumisa Nzambe. Po tolobi ke Bible, ata Bible lobi c'est la femme qui bâtit sa maison. Mwasi nde mutu atonga ndako. Tala omoni force ya mobali, force ya mobali ezalaka pa basi. Soko ofandisi libala na yo, ofandisi mwasi na yo, opesi ye place oyo azalaka, vraiment okosepela. Nazolobela mwasi ya Chancel Mbemba, vraiment natali réaction na ye après match ya DRC Congo na Portugal. Bandeko, mwasi nde fo azala boye. Yango na ye comprendre na loba nsima. Bolanda réaction ya mwasi ya Sophia Mbemba, mwasi ya Chancel Mbemba. Tolanda bongo tozonga awa. Demi-dieu, Chancel Mbemba ou Kangi Cristiano Lelo, votre réaction pour le match d'abord et la performance de votre mari? On est trop fiers, trop contents. Après, moi, je savais que mon mari allait attraper Cristiano, parce que ce n'est pas la première fois qu'il joue contre Cristiano. Et il l'avait déjà attrapé au Portugal quand il jouait à Porto. Donc, moi, je savais, je n'avais pas de doute. Okay. Donc voilà, on a quand même encaissé un but, mais match nul, c'est un bon résultat. On est très contents. Et maintenant, on attend le prochain match contre la Colombie. Ah, Chancel Mbemba, c'est toujours madame, c'est toujours madame. C'est madame. Donc, même contre le Colombie, ça sera madame. Hein? Votre motivation pour Chancel Mbemba pour le prochain match? Qu'est-ce que vous pouvez dire à Chancel? Qu'il reste toujours lui-même, focus sur le travail. Chancel, lui, dans sa bouche, c'est que le travail. Donc, il n'y a rien à dire. Boulot palais. Yom to kangara eto. Yem on est à l'ingane boulot palais. Ah? Non, yom to kangara ete. Yem on a discipline car. En tout cas, félicitations à vous. Merci le beaucoup. Travail que vous faites à côté de votre mari, en tout cas. Les Congolais sont très fiers de votre mari. Merci beaucoup. Le capitaine de l'équipe, Nenga Memi équipe Lelo contre Portugal. En tout cas, Yebisa Chancel Mbemba, Tozo Zelaye, na demi-finale. Netoro discuter la demi-finale. Il faut les garantir passer passage obligé. Hein? Oui. Hein, Chancel, hein? Demi-dieu. Ah, la Léli. En tout cas, merci beaucoup. Voilà bandeko. Bolandi réaction ya mwasi oyo. Ozo senti yango tala basekre ezebele na makambo ya couple. Basekre ezebele. Obi ata Chancel même ata walobi ke boulot palin. Kotala mwana mwasi oyo ata ninga azolobela. Bokomela na bakomante bomona ke aza mwasi. Nafanda na ye te me bayebaka ata na elobeli osanti ke moto azala malamu. Mwa mwasi azala bien.
nakosa bino te. Donc elobelika ya pamba, elobeli ya pamba, osanti ke mwa mwasi aza bien, aza bien, très bien. Réaction na ye après RDC na Portugal, osanti ke mwasi ya Chancel Mbemba alobi nini? Alobi Chancel Mbemba akoki kobanga Cristiano Ronaldo te. Po deja akala ye babeta deja na Porto ntango Chancel Mbemba abetaka na Porto. De mwasi ayebi azoloba avec assurance moto ayebi mobali. Est-ce que na tunu yo yeba mobali no bien? Oyeba mobali no bien. Yango na yo ko comprendre pourquoi Chancel Mbemba azalaka boulot palais. C'est que, oui bien, c'est que mon gars gozala ta musu no boyeba ngo te. Biso to remplacer ba pasteur. Biso pe to teyaka. Ba news to pesa bino. Soko moni mobali alinga ndako te, c'est que na ndako wana azalaka mal à l'aise. Azana kimia te. Omoni Chancel Mbemba tango aloba nga nazalaka boulot palais. C'est que azala de na landeli ata ba photo na ozo senti Chancel Mbemba za pembeni na mwasi na ye. C'est que mwasi wana atiaka ya l'aise moko ya kosakana te. Pona une petite histoire. Est-ce bino boyebi ki Chancel Mbemba amonaka kaka photo ya mwasi ne Sophia oyo epa kamadi ne moko bando beta bale place moko. Amonika photo alobi aza nani aza kamadi nanga mwasi na noli. Mais mwasi abande kopesa ye tante. Abi kopesa numéro na ngai epa inconnu te. Mais camarade ya Chancel Mbemba joueur apesi kaka. Lelo aza mama banane. Bino bato bolobaki oyo nakolinga mwasi na photo te. Amona photo kaka epa ya kamadi ne na photo na téléphone. Na téléphone bandeko. Lelo akoma mama banane. Akoma mwasi wana balobi aza na témoignage ya malamu. Aza na témoignage ya malamu. Est-ce que yo po koza na témoignage ya malamu? Yo mwasi libala. Okoma tout le temps okipa mwasi note. Mais nalandi mutu moko azono balobi ye mutu akontrolaka na kolia mobali na ye. Yango na yo comprendre pourquoi Chancel Mbemba azalaka boulot palais. Pona palais azwaka penza kimia na palais. Kimia ezalaka. Po soki kimia ezalaka te, me boyoka Chancel Mbemba na ba bêtise na ba makambo ebele ndenge toyoka bato misusu. Boulot palais donc ilakisi ke place wana aza na kimia mwasi ne o abotele bana 4. 3 à 4 comme ça. Mais ozo senti ke moto aza à l'aise. Aza vrai à l'aise. Est-ce que yo pose à l'aise? Ozalaka à l'aise penza. Po ozo senti ke aza calme. Aza posé. Très posé. Tala taninga zoloba. Batuni yonde moto kangake boulot palais. Non. Boulot palais pe achaka mwasi ne mobali ne à l'aise. Tala mone batone to ba star ne to ba Chancel Mbemba wana. Il faut azana mwasi moko apesa ke moto pasite. Il faut azana mwasi moko oyo azoyeba azolandela ye lokola mwana. Oliaki omelaki nini potopoto wana
osalaki eloko boye, okendaki boye, outi entraînement, oye ndenge nini, ozalaki bien ndenge nini journée. Yango omonaka Sansel Mbemba na bujaka mpenza te, azalaka motu moko oyo oyoki kaka ke boulot palin. Po na palin aza na kimia, aza na paix. Bandeko, yo tiaka mobali no tolongwana nono ezala ta mosusu mobali yango aza vedette te. Mobali yango aza vedette te. Mais ndeko, otiaka mobali no posé, azala posé. Non. Pona nini otiaka ka mal à l'aise. De mobali a préféré azala libanda soki ayembala moko alali. Pona nini akimaka mwasi. Mwasi atiaka mal à l'aise. Azo préféré boulot bar. Boulot bar palin. Mais nzoka nde ezaka boulot palin. Soki mwa bière eza okomela ngo na ndako. Mais mobali akoma kokima ndako. Po na ndako mwasi moyen te mutu passe. Tu vois? Yango soki likambo eza malamu, pourquoi pas toya aloba? Toloba aka oyo soki ekoyi ya mabe tolobi. De mwasi ya Sansel Mbemba, Sophia Mbemba, vraiment aza mwasi ko féliciter. Ozotala ye ata ndenge azo répondre, tu sens c'est une femme posée, respect. Donc ayebi mobali ne très bien. Ye ko tuta mususu ba mona boyi, ye moko Sansel Mbemba bengi ye, mais yo ta mususu bokoli place moko. Moye na poto o changele mobali wana. Tala, bandeko ifo boyebaka eloko moko. Omoni libala. Nyonso pourquoi baloba le pire. Pire pe ezalaka na libala. Ba merveille pe ezalaka na libala. Koswana pe ezalaka na libala. Tikende na aloba bono koloba te ke na ndenge Sansel Mbemba azana na mwasi ne Sophia Mbemba baswana te baswanaka. Ba compréhension ezalaka. Mais bino batu, bino ba couple faut bo surmonter. Bo surmonter. Osomona bokomi na 4 personnes, 4 enfants, 5. Mais ozo préféré obengana mobali na yo tika na bana na yo moko. Obokola bana na ndenge nini ata yo moko. Bino basa poto. Obokola bango ndenge nini. Ata kutongo eza boye, ata kutongo l'état boye, mais obokola bana na 4 ndenge nini. Yo kate baloba ke union fait la force. Balobi dele ki 1. Mais yo oza wana olandaka batu. O kamadi na ninga bengana mobali ninga pe na bengana. Eloko ebomi ba mabale ebele na fa. Ba mabale ebele ninga kokufa te. Ye azolanda moninga ninga bengana mobali ne ye pa bengana ye. Bino mukanisa ta ba mama na biso ba bota biso. Mabe bando zanga te. Mais vous surmontez yango. Vous surmontez. Ekozala bien. Ezatika ke soko yoki ka mabemba na moko ale kende bima 100 mètres. Na obengelo mbila. Bozo exemple ya mwasi ya Sansel Mbemba. Tolobi te kaza 5 koleka basi nyonso. Toyebi te kaza 100% malamu koleka basi nyonso. Mais tozuka exemple pourquoi Sansel Mbemba lobaki boulot pala. C'est-à-dire que na pala zoka kimia. Yango elakisa penza ke mwasa na tiaka e kimia. Boulot pala po ayebi ke na pale naza à l'aise na kosakana, na kobina, na kosala nyonso na mwasi nanga. Na bana nanga.
Mais yo sikoyo mama okoma mobali akoma kokima yo. Mobali akoma soki wapi. Eza mawa. Eza mawa. Oyebi soki mobali akoma okima ndako ya ye moko. Eza grave, hein? Mobali alinga alobi namela na nga kaka ntango nake nalali nake boye nalali nalali. Eza mabe makasi. Yo ozomona ngo eza esengo. Ecompréhension ya na basi misu baza na becompréhension moko nayebi te soki ya degré nini. Tala na bolingo esengaka biloko mibale. Pardon na compréhension. Soki boza na pardon na compréhension, bo vivre, bozala bien. Comprendre nga pe na comprendre. Soki likambo eza atanga na mobali nasali mabe na kosenga yo bolimbiso wa mwasi nanga po balobi 1 plus 1 égale 1. Compréhension. O comprendre nga. O comprendre ke eloko nasali wana eza mabe. Nga moko pe fana comprendre ke eloko nasali eza mabe nani kitsa devant ma femme. Excuse-toi. Femme amikitsa devant nga. Yana bato mibale ebele basenga nango basi pardon te. Ye azaka likolo kaka. Basi ebele pe ayebi kaka ke soko okenda akende na ye. Non. Okotanga mibali na mosapia. Okotanga mibali na mosapi. Eloko nyonso avant agir, avant oloba, il faut réfléchir. Avant zwa décision, il faut réfléchir. Kolanda batu te, kozala prestige ya batu te. Po ya boya mobali ninga pe na boya mobali na ngai, tokozala bien. Non. Ne faites pas ça, c'est vous, chez vous. Ce n'est pas bien. Yo oya na ndenge na yo. Ye pa aza na ndenge na ye. Ya ye makambo asalaki esimbi te. Pourquoi yo kolanda ye? Ne compréhension yo moko zoyeba ke ngana mobali na nga eloko oyo tokoki mpe kobongisa. Mais okangi motema obengana papa bana na bana 4 bana 5 obengani bango ata kutu mibale ata kutu moko. Yebango soko komo obengana na pesa bino exemple eza na mama moko boye. Baboti mwana liboso na mobali kana France abengani mobali aye kozonga. Abondeli aye kozonga. Bakomi na bana mibale abengani mobali. Akeli susu abondeli mobali aye kozonga. Abenga aye tango azongi wana pendenge yake nona akeba 1 année 2 ans. Tango azongi bo aboti bana misatu, mwana misatu. Abengani mobali. Mobali jo muso atuni alobi. Le yo zongisa ngaka so wana posa ozwa zemi to likamuni. Okoki ko réfléchir te ke to changer na façon. O na posa no lisusu te na ko benga ka yo lisusu te. Puna nini? Mobali tango azaki na niveau tokolo ba 4e niveau tango abimi akomi na étage oyo o bato nyonso ba mata likolo akotana na mama moko wana. Mwasi moko wana. Bonjour papa, bonjour. Ofani na boni albi naza bien. Nafani na immeuble. Mama na pe alobi na koti sika nafani na immeuble. Koti sika. Po wana problème abi mama makambo eza ebele mwasi abengani ngai. Abengana ngai aso albi te. Ndenge ozokenda butu boye ata place okelala ezali nini te tokende olala ata na kiti na ndako na nga. Olala na kiti na ndako na nga. Abi yo na mobali te alobi te na mobali te. Na apenga na mobali te. Akei alali na kiti. Mama abimiseli banini badra bamakambo tu alali na divan. Abi loko alobi na oke musala afongoli azwi biloko na musala akebulu.
abengi nazonga ka wana to naluka place ote ya kozonga no la zala no pose ti oluka no ndako pa malembe mama mpe azalakisa ya batea jour mosusu alobi moi un mois eleki wana jour mosusu ayebisa alobi mozolala na salon boye ndenge nini abi bo nalala wapi ali bongo oza na mwasi okola de balingani te basali eloko moko te bakomi mwasi na mobali mama wana mpe banda aza na mwana te zemi bakomi libala mpenza mwasi na aza meme immeuble azoyeba te ke mobali ne aza na ndako akota azwa mwasi mosusu likolo na ye zemi mpe komi molai amona mama wana bizelela malamu alobi nakebala yo baboti mwana akebala ye nde sikoyo mwasi ne aye komona ke mobali na yo nzoka nde akendani mosika te azaka likolo na nga akebimisa double mobali alobi nga mutu nakoma joue na yo kobengana nga aire nyonso nazwa mwasi na nga akimia do ebosana nga ta ye yo mpe aboti mwana na nga nabale mpe koto deja ozosala bongo mpo ya nini baloki babi lokola eza bongo tobima awa babima bakenda kote mosusu tu vois yo moko moto okabi mobali mpe yo moko moto kokaba mwasi wana biloko nyonso ya kobongisa eza solola na moto na mwasi no na mobali no ekozala bien makasi voilà baconseil ya boye topesaka bino bokomante bopartage bolike mais mwasi ya Sincelle Mbemba Sophia Mbemba vraiment aza mwasi malamu tala interview asali encourage mobali na ye réaction na ye eza réel ndenge eza mpenza ya makasi ya bien tosepeli nango mama Sophia Mbemba vraiment on est ensemble mwasi ya Sincelle Mbemba mwasi aboyo ozwa ye wapi tokutani na mbala nsima bye bye